esengo ekoya mawa pe ekoya bazangi kondima bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye esengo ekoya mawa pe ekoya bazangi kondima kozala na pasi ndeko bayenge beni bakoyamba ye. Merci encore une fois Nabalandia. Ezui ezali bongo branche moko to chano océan du Congo et pa wapi to chaka litolo na nzete po ete to benga yango malamu et siko to aliko sasa to aliko panza to aliko sala éveil patriotique et pa wapi to zali bongo basinzili bande ko nanga ko epsala bakongo banyete tango ezali mabe telema olata molato mo etumba et pa yo to ko longola bakongo na belema et siko to ali bongo ko analyser ensemble et siko to aliko sala mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo biso to telemi ferme et fidèle pour le lycée ko la République démocratique du Congo et pas yo tango nyonso to mokondo la kamaro ba nkoko on a besoin de laboraire on ba la besoin béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse Ezui la montre religieuse Ezui partout dans le monde. Merci encore une fois ma fidèle abonnée la biso bon continuez à s'abonner massivement pour ça que vous décidez mais le bato besoin de bako kolanda émission du début jusqu'à la fin bon partager bon liker bon tchaba commentaire parce que je sais pas j'aime nous avons rozanga te kozanga c'est la bino ya ebele. Merci Nabino Oborolanda Biso en direct et en différé. Na tango nyoso Oborolanda Biso. Décolanga s'abonner à la chaîne à Libération. S'abonner à la chaîne à Libération. To ebite nini sutu koloba. Nazane sengo. Nazane sengo. Pour être toi na droit chemin. Nazane sengo pata bato ba boy lelo ba moni pole. Lelo mokili ekoloba te ke nzamba alobaka te esengo nanga parce que nzamba alobaka esengo nanga parce que nakotana na nzambe bandeko nanga ya mboto kota na ba mama ya likambo na biso tokoloba lelo ya koloba mota nyonso ekofeli nzamba azala bango abonisa mitema na bango bakofeli ba être cher bakofeli bana mibali basi nous avons bon ça mettre mal et pour le bala on a ngou ya l'été pour kufela et dans l'expérience te ba misana la moté nzambe wala zanga bango équipe boursière de Congo ici ma peut pas sur la moté mais comment a été ya zinga a hôtel okufa to éviter de ba sema mais c'est passé des botagnos et bakati si Branzamba zala bino yako pena libota ya Rose Maindo otepe ko bungu so bako yaya ozali pe moko ya responsable Nzambe abonisa mitema babeli nyonso Nzambe asembele loboko la Jehova Rafa médecin par excellence akota le kambola bino mama loboko ya Nzambe ya nguya eza mosika te loboko na Nzambe eza mokuse te o elongolaka moto kati na bombo ekomisa ye litere ya fami tango ekoki ya bana na Nzambe na nyango alingi ayeba motuya ya oyo Nzambe akani asalela ye atombola miso akonte minzoto loboko la Nzambe eza mokuse te aye loboko la Nzambe eza mokuse te loboko la Nzambe eza mokuse te Shadrach Makudinga loboko la Nzambe eza mokuse te ba maman missionnaire maman Odette maman Jawa salam alaikum crois seulement boko mona miracle na babeli tout ko baza ba abonné na biso bande comme ça ba benganga maman c'est soko soko kanga te santé ya malamu te nazo boya yo te kasi ndeko soki na yebaki mais lokola toyebi Nzambe wana kotika kambola yo na kombola Yesu nyonso bande ko déranger bande ko na biso balinga ko sunga biso Nzamba ko sembola loboko boko mona pole tant o ezaka ya guerre mais ba convaincre binoté si vous avez la foi. Alors merci encore une fois pour Nzambe la biso
azanzambela bino bozala rite malgré Naomi akimaki nzala abosalaki bavaleur mais mwana na nzambe ata abungi ntango atelemaka ndeko na nga nzombela yasalelaka ya koleka Naomi atikalaki maboko pamba po akimaki nzala bungisi mobali abungisi bana mais Ruth aki la vision abite mwana mwasi oyo akimaki mpenza nzala te mayaki nde kozwa nga moabite oyo na changer ma donne et lelo histoire à Lutte betama mais yambanda na ye betama te ndeko langa soko za na vision yoka conseiller de la presse congolaise oza kolanda chaîne de libération attentivement ndeko langa na bomo ino ko changer parce que on peut comprendre c'est quoi la République démocratique du Congo on peut comprendre ce qu'elle est ya Congo parce que nzamba za la bisolo Rita mona mwasi ya libabe na yebi boyebi source ba moabite ba uta wapi boyebi source na bango ba uta wapi ba uta na inceste ya l'autre na bana ye de bana ya libabe ya malédiction oyo bakoka kobonga te mais Rita la komona Naomi alobi te on a saisir opportunité et océan pa ya bo saisir opportunité parce que nayebi sara bilo mamba Félix biso tout au caractère quand on parle on dit la vérité rien que la vérité chaîne des libération tous abattus mais pas comme les autres saisir opportunité à Congo de Konanga au la malheureuse pour autant la histoire à solo pour Congo batongi la lokuta mais un des tout changer de la République démocratique du Congo Jupiter Bokonji que Dieu vous bénisse dans le Seigneur Rita Kei Naomi alobinga na zongi nanga pona mboka nanga biloko ye Naomi ozonga maboko pamba Rita lobite nzambe na wakuza nzambe na Rita Kei ayoki instruction oyo Naomi alobaki na ye Rita bingai détermination nanga il faut changer malédiction en bénédiction. Oh Congolais, c'est le temps de changer malédiction en bénédiction. C'est lui le malédiction de la République démocratique. C'est le diable, l'incarnation de Satan. Yaya, c'est un zamba lobi mutabo qui l'a olongo la terre. Bilo bonga bo changer, mal lobo un zamba loba. Ngalo ba église à Philadelphie, église la kama mabe. Pasteur wana akozala ka pini. Pasteur wana akozala ka pini. Un faux pasteur. Aboma nation congolaise. On a coopérer na ba Museveni na ba Kagame pour ko bino ba to linga ba prophétie ya kuta prophétie za moboko ecclésia mais oyo koma lelo et ba pasteur Denis les ba to kuta ba prophète ba pasteur ba Philadelphie kuta ba koma convoi maleko na bino oyo bino bo bebisa moki tala Félix lelo et ce pasteur n'est pas fier so que zanga faut na lela ko nyos ta fui on a chaki maboko allez le placer bien Rita lobi nzambe na oyanga usu sabi mi baila biso ba profito kene we alandi ba instruction mama okosala bon okola mukala tongo okosukola okopakola mafuta lelo ke lokuta na Boaz il y a pas de succès sans sacrifice. Toi na besoin to bima na croquis oyo. Mais loko zo boma biso. Tozo linga koyoka te bato ba yaki po ba mema biso vers la libération, c'est l'échec total. C'est l'échec. Ndeko danga bénédiction ba canalisera. Ba tambusaka. Rita ba tambusaki ya yoka ina.
abi nzambe na yo asa nzambe yanga oyo kolia nga na kolia bisiko kolala nga na kolala e azwa Boaz mais lelo boko bala ba prière ça elanga nde osala ya rite est-ce que yo se sacrifiaka makambo rite monaki ba instruction atosa yo tosango bila bolingi ka bomengo olinga ka epesa melome ko bunda te bolinga l'argent facile yango moni échec na politique partout na Congo parce que to linga to salate to zo linga te bateau baza na voie vive bateau ba omona bateau ba omoni sabiso to pesa bango maboko yo lingo za danser ndeko yango oleka liboso langa na otikela oleki wanya yo la kelo sako mama jao bokula ka kila menga mo ko tikela oleki wanya yo la ke ondekani liboso lango ko yo shite po yo kate okoza la bacheyo mais mutu nde fatindika yo po yo mona accepter yango ndeko ezake échec te ezake échec te okoza la entouré na océan yo za mayele mais batindo na océan o bazaka pembe na yo po yo kweya te yo siko mbongo no yo sunga océan po yo nde kweya te mais yo moni tengani mna pesa bango te kolongo océan malédiction bomoni to bomoni te ndeko langa ndeko langa to yebi loko to osala na Congo Félix akoya Kabila akoya ba politicien ba akoya bakamba sekemo na Congo mais pourquoi tu le to kokate parce que toza mette mama be parce que toi bando ki abiso moko ndeko nanga lelo oyo bomoni bino moko na miso malamu ke bantourage ezo bomaba politicien belé pourquoi moto musoaki ka pembe la politicien po liaka mbongo na ye amoni ke politicien azala mbongo amoni ke politicien azala succès ngana yeka pembe na pona détruire batu nyoso ba oyana esprit be pembe na cha ba mopanzi ngana telema pa pesa mbongo ndeko langa ba ko pesa mbongo mais loko linga ko sala osala ngote po bato basala ke loko ala basate bateau basala ke loko la basate oyebi pourquoi Félix osala ba makamnete obi maganki eza parce que bino bateau bosala entourage ya ba politicien ba comme ça Félix dank et puis ça parce que bino ba oliaka ba mbongo la ba Félix asa koya kala Félix ba soudan na ba koya kala arrivé à président Eli mobilisation koloba ya bato tellement tosama comme na défi tokoma l'auteur te parce que olinga oprouver nani parce que ezali kama Congo de olanga lelo na oza mokuse parce que toke sensibilisation biso tobundela mboka la biso kana litengo to sauver nation na défi te parce que nous sommes des patriotes toza wana pour la libération de la République démocratique du Congo il faut que le Congo soit la libérer yango awe zalaka ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser yango boy na chaîne de libération va passer sur espace ya Yesu président Eli a de valeur à une incarnation il y a président il y a 2018 élection césarienne mais bino bato bokomela kaye discours botindika kaye pe na mabe et hier botiela ngana otokta l'aéroport comment bayaki kosabote président c'est tout. Aujourd'hui, vous les savez, il ne faut pas se montrer au terrain.
que bino bato bozingi président elibo bato mabe. Boza bato mabe. Soki bozongi le lobino tout, il faut bosola tabula ras bolongo ebele. Bolongo ebele pembene parce que boko salise sous bêtise à koleka. Il faut bolongo. Bo échouer. Il faut bolongo. Parce que boyebi très bien. Boyebi makamunyo so bien. Mais bolo baka quoi? Pour bosser le côté. Bolo ba trop. Boyebi l'autre côté. Vous appelez l'autre côté. Mais mi tema mabe pour déstabiliser Martin Fayulu m'a dit. Bo bebi sa combat na ye. Et aujourd'hui, Bobando qui est malé, mais pour leur bébé, ça combat. Bozo comme ça, Félix sous plus fort. Oh, Félix a ma cassette. Félix n'est pas fort parce que Rwandais va au Canada. Félix n'est pas fort. Lelo Félix c'est comme que nabino petit à petit à cause bino pour akene ko faire négocier nabino na bateau beaucoup négocier na bango. Les Rwandais sont nos frères congolais. Hein Patrick Mouyai. Kinyarwanda à 5e langue. Mais comment ma frère nabiso ba kei ko sangana lisusu na Félix pour na ko senga Félix mabo. Nous avons un sérieux problème. Bangolais, on va savoir frère à Félix. Rwandais, va côté l'Angola, va côté la Brazzaville. Parce que nous Félix qui a sécurisé Bisso. Ce qui Félix a beau sécuriser, on va côté envahir Bisso. Et tant qu'on va envahir Bisso, on va s'emporter la Félix, on va s'emporter la Bisso. Bandeko ya FCC PPR de nini ba kotaki ba congrès la bango ba sisa ki ngolobi candidat la bango ezali Kabila. Omoni nde ba komo sakana biso. Candidat la bango ezali Kabila. Omoni blago ba komo sana biso. Félix quoi le ben na Kabila. Soki élection zate Kabila yo ko la présidente ba tout pe ba zong se le yo pe Félix soki élection zate oza candidat oza pe présidente. Donc là qui a l'offre. Bande konanga. Problème toza nango to ko kanzalate. Problème toza nango to assir na biso mo côté. Problème toza nango to mon incarnation ba valeur te ba potentialité au peuple congolais azala. Congolais n'est pas lâche. Mami comme si lâche Nicolas azala. Système au monde la tchélier. Système au monde la tchélier. Aujourd'hui les Américains wana ba comme si contre Félix. Babandi ko tourner contre ye. Ba komi ko tchaya pression. Félix yo il faut pesa Kagame biloko. Yo il faut salisa Kagame makambu tout pour biso to vivre. Parce que ta Kagame là ba yebi jour ba ko abattre. Politique ya bon. Mais yo congolais otikalika wana pour la koseka. Otikalika wana pour la kofinga. Otikalika wala pour la koloba de n'importe. Bande kolanga. Problème na biso. Ya couleur te. Ya tendance politique te. Ya nini te. Il faut tout ça la thématique ya nzela poto bimaka ba charlatan te. Parce que tu as une politique à la République démocratique du Congo. Le pays est occupé. Le pays est envahi. Nos agresseurs, ce sont nos frères congolais qui travaillent avec Félix. Ce sont les Kabila. Ce sont de tout le monde, les Tamboy Mwamba, tout consort. Ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas marcher dans le même système. Il faut que toi annonces qu'arriver de par toi bagaté, il faut que toi yaka, toi quand on marche pacifique, il faut qu'on marche toi pendant 15 ans, il faut que non. Nous avons assez de dire sur cette montagne. On peut faire opération Tumba Tumba.
Opération Toya Bibino. Quand on vient bolingi te tumpa. Pourquoi quand il faut bango attaquer biso biso to attaquer bango te? Est-ce que bande ko la biso ba yebaki te que l'aéroport déjà to bande ko annoncer bino que ba boy par rapport à discours ndenge ba monaki président lobaki na bango makamba lobaki na bango. C'est quand biso to se préparer que ni l'état ba mettre ba lacrymogène wala poto kima. Pour la police escorter comme d'hab, non et comme aventure parce que tu as procédure à rondé bandara ndenge soukaka. Bazo monde là-bas opposant parce que vous n'êtes pas des opposants. Vous travaillez là-bas ensemble. Makina là-bas c'est la carte na bango. Parce qu'aujourd'hui c'est population congolaise. Total ami unissons nous comme un seul homme. Ndenge tozala ki liboso. Ndeko langa séparation et botarabola monter. Et là on a la division. Ezalé ke loko. Soko za makasi faut za la ba faible pour ba soutenir yo pour bokasi ne mona. Mais ce que vous avez makasi otelemika yo mona bata makasi ne komona na te. Mozui, bo bozune mona le faza la bangamba ti. Bo so bangamba bazate, bino la bilo bazu. Na osela moninge loloko. Mutakozala te ba mama monsieur. De tous na posa e mutu to ras tout poto réussir. Mais le mal ane na ba parti politique la biso. Batu oyo bazo za nzinga ya ba politicien ba metema. Ce que les politiciens, c'est que la binga linga maman c'est travail à maman c'est il faut travailler il faut intercaler il faut kanga te ya écoute la direct la chef les kapanga dès qu'on a soko ça ne loko to ne loko te soki ozane lo côté tike la mutu azane loko ko la mutu ba mabete tu feras le chèque et okobima bolumbu yango na moni na 2000 net okende boy tout le monde bokobima bolumbu il faut atteindre ba parti politique les blancs va comprendre que bino ba tu mabe bozo boma ba politicien voilà il faut ba politicien ba comme on a tendance à ko benga la bino ba luka ba tu musuba za pembe na bango ba o ba ko comprendre ko bisa politicien que boyete il faut to tambola boye bon tika ko pousse la pembe la bango po bolingi mbongo la bango to succès la bango bon travailler pour lobi ba kanisa bino bon ça la bango misala malamu parce que bango de ba fungola la bino. On suppose que ce Martin Fayulu là quoi? Ebele bokima. Ebele bozala bokima. Ebele to kangabla ba photo bokima. Bokima. Botele mina po bota politique ezalaka politique ezalaka. 2023 pas Félix Atikali. Ebele ba parti bokima la bino. To comprendre que bozaki pembela ba pour détruire ba. Boya ki te po bosunga ba. Mais Nzambe aza juste la sentence et ça reproche le jugement. Boza batu mabe tika étoile ya mutu ezo briller bo monika za capable de défendre bino bo tia liboso à défendre ça le kumu na bino lelo famille ya Kabila ayaka ba Sokoto ambula Kabila ayaka ndenga yato yebiye lelo oyo famille ya Kabila ezo jouer pour nani pour moko la bango azwaki yo kanisi so balingai ba tcheba kroka jambe mais belé ba tu guerre ezé so makasi ata lelo o ba camarade ya Félix so ba miibio tout ba ko sepela lelo et ça parce que ndeko la bango azui peu importe la ndenga yaki batindiki ye mukwa tondolo fati beto fati mbinjo kende mais lelo pourquoi entre nous oh tous monde clair ben quand elongo na misu to comprendre que bato baza ba sorcier pourquoi na kana biso amour ezate pourquoi tous na una division aussi longtemps biso to pesa bilo ba information tout makambo bolo balelo la chaîne de libération to lo ba yakoti Angola ko trahir biso Brazza ko trahir biso pona nini parce que biso moko toza faible lelo biloko bolo la to lo bango kala botela ba vidéo la biso eza lelo te la lo bango kalkila me bokola kana lo ba biloko te biso to tamba na longueur d'avance c'est ça ka po bozaka mitema mabe boko ko soutenir biso te bo pia biso ba matériel bo mona biso to bondala ba petit na biso to osala so ba biloko bato ba osala te ndeko nanga to lingi to changer nos modèles tout la no guerre on est comme la biso il faut to taquer ba Rwanda ba lia na mboka la biso to benga la ba député o bazo jouer na mbongo la biso ba osala eloko te Daniel Saf tala matete bon to zo
qualité, on a 4 chaînes. On a 3 chaînes. On a 4 chaînes, on na banzi bomoni place au Daniel Safa loka ngola matete wana bomoni eza matete nzinga bomoni ba mama ba oteka ba fufu na sewa. Ça c'est pas la sorcellerie. Oui, le bata kokolanga la sorcellerie. Merci la maman Dorcas Mouteba na Canada. Maman Torosano ensemble toko tambola pop so tozolinga ba maman o bazo telema ba maman o ba na souci tout ça là quelque chose bande ko nanga les 19 fois approche ba o bobenga kibiso toza la colis qui a été semaine le quoi tokoti toko mona makambo malamu bossa la biso ta au delà poto kende au delà. Merci na ba maman Odette, merci na De Bruyne mon mère d'Autriche, merci na la Chabienne plus 40. Pande ko nga bo andir ça pe mité mala bilote. Parce qu'on dit les loyaux trahison est là parce que nous n'avons pas des amis fidèles. Les loyaux ceux qui vont trahir biso parce que va comprendre faiblesse c'est ça là ba congolais ba yebi que Félix a mutubabe. Mais to kanga mika Félix ça mutubabe. To kanga mika na monkeri. Olia muninga sali mabeto corriger pour le bonga. Biso to kanga mika na monkeri pour to sala na biso le côté. Pour l'année mutu la mutazo luka la côté na yaza la danser. Mais ngala linga danser te pour danser à quoi. 1600 ventes. So aussi na ouais. Biso to zaka voilà pour peuple congolais c'est. Alors bo peuple so beaucoup bo za la décider. Ni ntolobi o bomoni en kosala mate. Tu sais bien l'élection aux alertes avant. Tu sais bien négociation avant. Bon c'est là-bas qui est Nairobi le 21 au banquet pour ba pousser. Tout le monde a koya. Mais système moi ne peut s'absoluer. Ndekolanga. Ce qui Félix a longwete. Félix a bangali wa ba bomai. A linga ku fate bandeko. Félix a ko linga liwate. A ko détruit biso tout. Pour yazala bien. A détruit biso tout. Mais le Congo na osenga na peuple congolais. Ils ne sont comme un seul homme. Le peuple congolais doit conscient. Tout ça na poto ça. Laisse-moi vous dire dans ma parti politique tout. Bato bazanzenga nzenga ba chef ba meté ma beba nga avancement ba chef na ba route. Moi je vous dis, ba meté ma ba meté ma. Mais jour bato ba oyokanga ndenge na lobaka ba saleli yango ça sera fin. La fin de toute chose. Mutu moko te osakale sur le bakongole. Mais naebi malem. Ba to conscient ba comment comprendre maman océan. To banda ko yoko mabe. Et l'autre yoka. Maman océan. To banda comprendre mabe. Et biso to yoka. Lita bless lumbu. Ndo c'est lumbu ngala na problème te yaka lekala océan di ko. Mais le vona ba bengal kabuyo. Makam naebi sake lelo yokela. Naebi sake botika. Un jour Nzambo bino bomo na pamba a kota partout ça. Mais bon lingate bozongi sa kabila la kiti bo konza avec force. Maman c'est yo zonga te maman ya yo zonga sa bango te batu bana mandoki bilo bo kokate. Bilo bo kokate to lo bande trop. Siko lelo kwa boyebi ke ba Rwanda bangola ba kota lanzela ngola. Lokwa boyebi ke ba Rwanda ba kota lanzela Brazzaville. Lokwa boyebi ke ba Rwanda bazali ba bana déjà coopérer. Ni to milengeli poto intercaler lokwa. Ni to milengeli. Sensibilisation oui so to lobito pongesi.
to sali ce que to Rwanda yemoko a to kokiete to kota guerre contre Angola on va bunda pendant 30 ans to ke na Brazzaville on va yebi guerre ndene ezalaka bande ko nanga bo soutenir biso to terroriser ki chassa na yebisa bilo banda kala il faut que chassa bisika institution ezaba mboso batima Félix a senti moto que toi tu es l'incarnation de Satan le diable c'est toi totalimi sur la biso et pas inayo Félix a continué de rabattre baba politicien baba masasi boité le quoi tu as la guerre alors ça l'a plusieurs fois hein population lingue s'est manifestée ya yé attendi ba soda na yé ba beti ba lacrymogène ba kimisi population ça la résistance té après bon finga ba faible té ba kufaka tant ba kimi profitable pour l'adversaire à l'hôpital mais au peuple face à la résistance à quoi résister comment à se préparer en conséquence pour éviter que ba benga na kabi histoire ngo yango kaka ba benga na kabiso toki makakaka mais c'est quand tu comprends gelon tout ça il faut toki makaka non on a assez direct sur cette montagne tout se prépare en conséquence nos frères congolais nous sommes à biso faut to bundela ba police ba beta biso comme ça faut to beta bango il faut toujours que c'est d'abord mon pièce d'abord parce que ce sont des étrangers balingi te to revendiquer ba droit balingi te to telema lokola bato alors soki to sali bango te le lenge bango ba osala biso boye ba to tikali faible parce que ba osaka la biso rien ne va toi na courant te mais zongo na inga ezali peuple a ko revendiquer te ni député moko lo belango po bango ba somba ba groupe lacrymogène bo bato ba sala ba girador te ba vivre né tout c'est tout fait ma téléphone est fermé. Aujourd'hui, rien ne va à la République démocratique du Congo. Social n'en parlons même pas. Mais Batala va aussi siéger calmement. Mes frères et sœurs congolais sont des humains. Ou toi la poste à libération, ou toi la personne qui a la bombe. Non, il ne faut pas crier. Bombe, la biso motomi contre silango. Biso moko batotomi bomi parce que ba o boza la ba mbongo ba mitema mabe. Bo linga bilo ba betela bilo maboko à tout moment. Maintenant la robetelo pe maboko ango. Nani ya ko betela ko maboko ango. Jusqu'à quand yo linga yo ba komisa ko zo linga ko yedete. Et puis yo o vandi la bato ba moté malam po ba salisa bato. Pourquoi yo zo linga te? O linga yo sala likamba la moko kalote siko salati. Sala boza la kamité mama bete. Tout travail avec les équipes. Tout solo la ka to pesa la ka ba makanisi. Tout bunde tumba d'ensemble. 9 à 10 à 8 à 2 à to contre cette équipe nationale to gemina biso. Bande ko langa. Il faut qu'il pleuve ou qu'il neige. Bo sunga biso. Tout Congolais, tant que tu marche, azana li chèche, azana li kwangola, azana biloko tout. Oh, ce qui policier ayeba katiye, ayeba bambiye, ayeba ça. Il faut tous voir maloba ya Mouzel aura désiré Kabila à la katia ba esprit na biso. Donc qui continue à la boyete parce que rien ne va, je vous dis. Ce qui te l'équipe ici, te refléter décembre T. On ne peut pas priver liberté na biso par un minimum de gens. Pour la mafiose na bango, pour l'incompétence na bango, pour la qui vole na bango, pour la mitema mabe na bango, va nuire tout un peuple. Ce n'est plus le temps, je vous l'ai dit. On nous a encerclé, mais tokoyo ko kimi sa bango, so ki to pessimi solo la biso. Parce que ça mi solo to opération Jeanne d'Arc ezala. Ba petit basa. Nous sommes prêts pour la révolution. On a perdu rien. Liwa et Koufa batotika la bateau. Si on a bagi toko Koufa, toko Koufa. Si on a bagi toko Koufa te, peu importe combien toko Koufa te. Mais on ne peut pas accepter mes lios et ça la met la bateau. Trop c'est trop. On ne peut pas blaguer avec les gens. Comment on a beau l'état des droits, personne ne peut crier, personne ne peut parler. Parce qu'on intimide biso butu moi. Nous ne sommes pas venus à faire que tout koumi ça va tout moko boy. Tout le monde la rabaro ba nyei. Bango de ba sepe là va vivre. Non. Bande de traîtres, moi comme va trahir toute une nation. Alors, ça devait être la bango bravo. On ne peut pas. Mais nos frères, bino va tout voir la bambongo bolanderale. Aidez-nous. Bon, peut ça me bongo. Bana babi ma ba poudrier.
bana pe ba sentir que bana bato ndeko langa sambongo révolution ko salamate ba malien ba diaspora la ba pesa ba burkinabé ba diaspora la ba quelque chose vous êtes des diasporés bino moko boko ke côté c'est les paix au ba conscient pour ba ça bande de moqueurs mais bon c'est la biso de côté nous voulons la paix à tout étendue bino pe bozonga bambongo bozanango botinde la banana babunda une fois pour toutes on a besoin que ça la guerre sans la guerre bakobanga biso te sans soulèvement populaire bakobanga ka Congo te et Congo ko sala boye et ko tika la boye so to raté occasion oh vous croyez que ko yango est-ce que ba lumumba zawa est-ce que ba patriarche bobungi sango ndengeni to bunda to tika bilobela to bunda mes frères et sœurs congolais to bunda sans bitumba to ko vivre te sans bitumba bakobanga kabiso te toza na makila na mai oyo ezo sala bana biso bazana ngo comment tozo koka kobunda te comment il faut basakana na biso ndenge wana po anika na kana biso fo biso to kufaka bango bakufaka te yango ba policier wana oyo ko intercaler yoko bete le côté oko boma ete bakomo na résistance te bande ko bozala bambongo pe ba politicien bofungola maboko bosunga vous avez de l'argent bozu bambongo ebele bosunga peuple telema bosunga peuple sala musala le 19 biso tozo telema le 17 marche ça parce encore une fois Patrick là va découvert d'abord mais Patrick il veut bosunga bitumba te ndebo découvrir voilà c'est bien bon à Congo asika musala kitoko mais beaucoup de sara mbongo botienda moto pour to bunda poto catastrophe vidéo. Merci bande kolanga iwana comme ngana suka po biso toke bokila toke kaka ko bunda bobo misani merci na maman missionnaire prompt rétablissement de maman Modeti merci na maman nangai Dorcas Mouteba na ONG naye Action Plus na Canada en tout cas maman musala malamu biso tozo zelayo maboko za la polele po to tambisa ONG et la Fondation CA du Congo Action Plus et qu'elle bosso maman Dorcas Mouteba na Canada et puis na bato bozali ato bakosola vraiment merci dans la chabienne na plus 49 merci na Kilame bokili lokode Fampekato merci na papa Michael merci na maman Célestine merci na Daniel Ngenda merci na papa Mapasa merci na Charlie Chobo merci na Kilata merci na Emmanuel na Toulouse merci na maman Jovi merci na maman Jolie vraiment tous on a besoin la bilo tous on a besoin soutenir la bilo en tout cas biso tolobi cette fois-ci il faut que bundamana ngana kunya de ngana États-Unis d'Amérique la mboka équipe pour la té nous voulons plus battre là-bas côté la biso mais ce n'est pas un problème guerre bino boluka la Congo ba pays frontalier la biso bilo peut vous connaître guerre hein? Parce que biso ta autre sala to bik sa mototé toza ko yebisa rabino malé mais Sodome na Gomorrhe tant on zambali nga bombarder il a envoyé ses anges pour nous bakete ma belle bilo zo maté pananga ba plaire ya Congo zo mata mboka la biso zo pesa bino biloko zo lesa bino mais bino bozo za toujours meté mama be bozo ko andirsi meté mala bino bozo zo complot yebi ke ba Rwandais oyo ba okota na nzela Angola là on sait mais boye ba ke bande ko biso ba Angolais biso to compatiza na bino to za bien ba Brazzaville aboteka nyoso wana mindele bazo kosa bino po boza na biso mabe ce n'est pas un problème biso za bino meté mabe te mais boye ba ke tango biso to ko bunda bino pe bo connaître guerre ça sera long et populaire comme vous avez dit. Bon sakana biso lelo mais biso to sakana tete to chauffe océan biso to rotali sa mandoki bon connaître ba fait parce que bon mona Folfano il parlait avec son esprit que tango Congo ko beta gâchette nango il y aura un sérieux problème alors bon c'est pelaté tout bon ça la nous on sait mais biso to la bilo problème té on vous nourrit biloko la biso ya kebele coopération ça la bien mais nous sommes pas des lâches. Les Congolais ne sont pas de là. Et le Congolais, c'est pas Félix. Félix, il n'est pas Congolais. Il est un étranger qui est venu comme ça dans la mafia. Aïe, pas sa canabiso. Mais tozo yebi sabino. Tozako yebi sakabino. Ça va? Au monde, on a to bundala bino.
pour comprendre pour to ningisa na bandeko la biso awa biso toke la biso. En tout cas merci l'équipe à soutien, merci na papa nangai Toussaint molonga ya mama elo, merci na bino nyonso bolingaka biso to bunde tumba ya ba valeur to telema lokola moto moko pora na suki siwana.